Bonjour, ba maman, bonjour, ba tata, bonjour, bandeko. Ngai nde Jean-Pierre Pipina, nyangala kata na dollar, musenzi na diamant. Oyo, ozo yoka, ba audio nyonso, ba video nyonso, bazo seka ngai. Pona maladi nanga. Nga na botama pauvre, na mama nanga pauvre. Akolisi nga na pasi. Nga na za mwana na kola na yolo. Mais tant que na monaki pauvreté elekaki na mama nanga azalaki kaka maladi. Na landi baninga to bandaki Mbujimai. Après na kei na Angola koluka pour un jour na komisa mama nanga pe bien. Mais lelo vidéo na ngai oyo nazoyebisa bino eza ya suka. Ngai naza maladi. Nana problème ya greffe de foie. Naza na problème te na ndenge batu bazoloba nazo manje non. Ngai na lukaki mbongo na pauvreté nazwa bambongo na somba bandako na Canada partout naza na ba bien. Mais problème na ngai ndenge bomonaki nazolela na bengi moninga Didi Kinwani na mama Mbuya Angel pona yebisa bango likambo nanga naza nango likambo naza nango ezali po na expliquer ye lere tozalaka kosala msala na remetaki mbongo nanga na moninga Ignace Moleka na leki na ye Wivine Moleka. Mbongo nanga nyonso total 280 000. Depuis 95, ça fait 27 ans. Alors, lokola na komi maladi, besoin nanga ngana zalaka na eta boyete. Famille Moleka eza famille nanga. Baza bandeko nanga. Mutu nyonso abenga nga Pipina Moleka. Po papa Moleka liboke alingaki nga mingi. Na mama. Soki na bengaki Didi Kinwani. Soki na fondre ezalaki po l'air maman Mbuyi leki nanga mwasi na Didi Kinwani. J'ai vu Didi Kinwani après 16 ans. Na maman Mbuyi 21 ans. L'air na moni bango. Pipina ndenge nini ukondi boyi. Bango ba fondre nga pe na fondre na zalaka motema makasite. Ezateke nazole la pasi ou ndenge nini. Na maladi. Naza mutuler na moni baninga Didi Kinwani nazolela nga pe na bandi kolela. Mais les razo filmé na yebisi ye ndeko ko filmé te. Naza na émotion. Alors, mais na yebaki te ke akutia ngai na ba réseaux sociaux. Mais problème nga na bengalaki Didi Kinwani ezali pona ndeko nanga moninga nanga Ignace Moleka. Ça fait 27 ans na pesa ye mbongo nanga. Na ye tokende koteka diamant nanga. Biso mibale 200 000. Mususu tokendaka na leki na ye na piscine na teki mbongo etikali 80 000 tozo bombelo na compte. Eza leki nanga Wivine Moleka. Ezali likambo ateke toboya po aza maladi. Toza bandeko. Ngai na poko mema Ignace ndeko na justice te pona makambo mbongo. Il faut kaka conscience dans motema malamu ya eta na zanango po ba penser quand même na nyongo umeli na misalisa na mona moya mwasi nanga na bana nangai madame Gisèle Pipina Lopez na Marc Olivier Pipina na Junior Jean-Pierre Pipina. Bazala bien. Attends l'autre zamba zwinga. Quand même, nazala déjà na se faire traiter. Alors, na sengi Nzambe a touché mon thème ya bandeko nangai. Famille Moleka.
bapesa ngai mbongo wana pona kende kosala greffe na ngai. Alors babiloko nyonso bozo yoka eza bato ya mokili oyo bazoloba likambo ya Jibe Mpiana. Jibe Mpiana aza leki na nga tolingana fu soki na likambo na kotushe ye tanke na bengi ye te naza na likambo ya komandi epandeko na ngai te. Soki mpe alingi kopesa ngai akopesa ngai ekozala ya bino te botindika ye. Me ngai problème na ngai eza Jibe Mpiana te, aza nga. Nazo senga famille na nga Ignace Moleka alembisa motema mbongo eza salite ya maboko akokolinga te nakufa parce que naza malade po bana na ngai Gisèle Pipina na ba garçon na nga mibale Marco Pipina na Junior Pipina batika